Amina oye yemba miyo. Beaucoup de vérité dans la carte. Plus de 5 signes kabbalistiques. Ce n'est pas le moment de tromper les Congolais dans la bande. Mais sur Bakino se font comment décrypter les signes francs-maçonniques au milieu des chansons et des églises de réveil. Frère, attention. Au temps qu'il y a la lumière pour les monio. Retirez le boko avant qu'il ne soit trop tard. Condamné était, mais on a condamné esprit et ça parce qu'ils ont mélangé. Ils ont la langue kabbalistique, 6 langues kabbalistiques auto-décortiquées. Donc 6 langues kabbalistiques, parce qu'il y a 4 chansons, d'abord, pour étudier d'abord chanson Amina. Bande Banderiti Nasuka, on n'a pas mentionné le nom de Jésus-Christ. Même étant que le Dieu, le oui et l'amen, ce n'est pas le nom de Jésus. Il y a un autre qui non plus attendu la langue kabbalistique. Tant que le Belasire, la cabo c'est si bratelébé. Et ça dans 6 minutes 20 secondes. La cabo a d'ailleurs derrière Siamai. Si bratelébé, et lui va manifester toi. Plus de 5 signes kabbalistiques. Dans la langue kabbalistique, 6 langues kabbalistiques auto-décortiquées. Plus de 5 signes kabbalistiques. Dans la langue kabbalistique, 6 langues kabbalistiques auto-décortiquées. Maman nangaye, Pongola matoy o kalisolo. Moi na Londres maman Gisnovit, a même biso la solution pour l'opposition nzoto na biso e. Yo muto beta batampo, et ça la 15 à 20 ans et si la kate. Moi na Londres, a lobby solution ezwami. Somba kaka Gisnovit, bakola na nzoto na yo e. Na ismen ya bamba, nzoto kokoma leke. Poete, mouete, goût, balapa. Solution ezwami pour notre opposition. Toto na biso e. Kobanga te. Yo muto sala 15 à 20 ans. Tampo si la kate. Mikusa na nzoto. Makodia, mapalata. Bokono nyoso oeta opposition nzoto na yo e. 19 et na solution. Moi na Londres, a na solution. Kobuka na te. Livraison nango, ils sont partout dans le monde. Kobu Kanate on de konangaye. Solution ezwami. Bon okozobiso, eza nango facile. Plus 44 74 24 025 437. Na bande ilisusu. Plus 44 74 24 025 437. Balapa. Donc, prophétie nyonso, dans Matthieu 5, heureux ceux qui procurent la paix, car le royaume de Dieu est à eux. Donc, bisous de continuer la prophétie pour la simple raison que le roi de Salem et le roi de Juda, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comme on est en Goana, n'a pas de bomba indengeni. Autant que la combo est appelée na Jésus. Oye mbanzembo tozo bateo lui iye ozo betali solana. Et puis, on a proposé bino bolanda prochainement. Amina oye yemba miyo. Beaucoup de vérité dans la carte. Plus de 5 signes kabbalistiques. Ce n'est pas le moment de tromper les Congolais dans la bande. Mais sur Bakino se font comment décrypter les signes francs-maçonniques au milieu des chansons et des églises de réveil. Frère, attention. Au temps qu'il y a la lumière pour les monio. Retirez le boko avant qu'il ne soit trop tard. Il adviendra dans la suite des temps. Et Koyana Mikolo Zolanda. Que la montagne de la maison de l'Éternel, ça signifie église. Sera fondée sur le sommet des montagnes. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines. Et Kokoma na Mikolo Zoya. Bata politique, ba opakatamba. Basoda ba opakatamba. Gouvernement ba opakatamba on a mo kondina ye. Ko pakatamba il a accepté ba bimi banda. Ko pakatamba ngol ba ke bureau avanda ka ekomeli kilo.
sikoyo église na moment wana nzamba linga pesa biso gloire. Dieu veut redorer l'église. Église va fingi likola biloko bitaka lebimi. Église va fingi va pasteur va boter ba mapango bato. Église va fingi je t'annonce. D'ailleurs dans les jours qui viennent, pasteur moko mena mboko. Ah oui hein. Liboma na yeko bimana miso batinyos. Liboma penza na miso batinyos. Tant to lobakango, les gens ont cru que c'était de la blague. Si quand on bazo kima, ba otika mboka te. Nzamba lingi sikwa balokozo ba sai na nzambe ya oya oba négliger bango na ba kima mboka. Azo ba sai na nzambo abimisi po ba présider na gouvernance mboka. Alinga zongisa bango po bazala likolo ya ba tentation. Donc il y aura des hommes de Dieu qui seront des solutions aux problèmes que les politiques ne sauront pas trouver. Mais nazongi awa po na nini? Mutu na nzambe soko tangi mukanda ya Zacharie chapitre 3 na verset na yango 1 na 7 na otiko lakisa que Jérusalem prototype na biso ezawana. Jérusalem akutani na problème moko ya grave mulili ekoti. Or promesse lobaki Jérusalem, Israël, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais ba bêti Israël, ba boto l'Israël bokondi, ba kena bango esclavage, ba nyokoli bango. Vous savez, si le Congo continue à marcher dans l'occultisme, dans le renversement de la loi spirituelle de Baokendouana, Congo, drapeau Nabiso, et qu'on vend dans Rwanda encore 10 ans. Ouganda a continué à m'embaser ça. Burundi a continué à m'embaser ça. Parce qu'Israël, chaque fois qu'on a un petit Nzambe, on a un mot comme les Philistins, on a un seul solo mot à souka, on rappelle nga. On a un Philistin, on a un pouf, ba bête Israël, ba botte du coffre de l'alliance, ba bomi au fini na fini. Message comme Eli sacrificateur a bambani na cerveau na Eli banga mo nzamba tsaki déjà premier on na bagi je mettrai devant toi un piège et ça na libanga mo batsaka liboso ndako wana ba bakati na ngote or to libanga na nzamba tsaka ngo pomo ko pesa nouvelle Eli lokola sakala ki na nzambe bandoko pekisa bana ne bati osale kobo ayoka kite tanga ko kweya libanga na nzambe za ko zele wana pe panza e cerveau batu muso na massage ndoko so bango te nzamba za biloko bongisi na kata ndako wana et ça na vitre moko ko pasuka so tout ka tung hémorragie interne akei. Dirigeant n'a pas prophétie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la situation est sur le Canada. Zamba solo banabango. Nalina sauvé Israël. Mais nakobenga peuple mokoya na bando juger bango. Le procès de l'Éternel. La RDC doit se présenter devant le procès. Boyebi selanga présidence en tant qu'institution. Boyebi selanga gouvernement en tant qu'institution. Boyebi selanga sénat na parlement. Sans parler de leur alliance. Lobana bango, le moindre de tout ça lobby. Vous avez un procès avec Dieu cette année. Il va vous diviser entre vous. Tant qu'on a fait la conférence année passée. C'est l'année passée. Si, année passée. Dieu va permettre qu'on traite les alliances, mais au pied d'argile. Boulouka conférence. Maintenant, le procès là fait que nous avons convoqué Bataliboso. Alors, Josué le sacrificateur. C'est quoi le sacrificateur Josué? Or, le sacrificateur Josué, il avait les habits sales. Et ngolo bakina katamboko yo ba pasteur ba koti na kindu ba pasteur ba koti na escroquerie ba koti na magie ba simbiki kisi bazo sala makamba misala mabe nyonso ce que peti nzambe kanda linga bomambo mboka na ngisiko na zongela yo na lisolo moko on va nous rappeler ndeto aussi ça nango voilà. Bishima, peuple congolais azabeni, na ministère ya prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima. Bana Poto, bana France, bana États-Unis, bana Amérique, bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville. Voici le prophète de Dieu, Ézéchiel Matitika, l'homme de Bishima. Benga yaya, benga papa, oza malade, obala kate. Obota kate, ovanda na poto, otambola kate makolo passe, bakanga yo na diabète, na sida, insuffisance rénale, cancer de foie, cancer de poumon, cancer de matrice, gonflement, impuissance sexuelle, omela bakis,
ozwaka solution te, oza kitoko ozwaka libala te, mwasi kitoko ozwaka kobota te, oza mwasi kitoko ozwaka mobali otanga classe licencié ozwaka jamais musala, olalaka na poto molotaka oza na Congo, okota libala ozwaka bazembe nyonso esilongwaka, ozwaka bazembe obotaka bamorne, oza mwasi kitoko sima munene me mibali ya bien bayaka te, omela babakabaka bakisi ya sima mibali bayaka te, botuto elata yo. Luka le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima, na 081 61 96 772. Nalobi 00243 81 61 96 772. Benga asako la pona yo ayebisa yo oyo nini ekangami na vie na yo po bongate. Bishima, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mususu nako signifier yango boyete. Yana mususu nako pesa explication ya balango wana mususu nako lobango boyete parce que ya bablo moko pende eza penda bien te. Eza ba invocation mo makasi. Soki totangi na début ya chanson na 6 minutes 5 secondes. 6 minutes 5 secondes eza na langue moko bandeko o bazali bachango ba omona yango alobeli sire Yaba tundi diba iba kolomoko. Yaba tundi diba iba kolomokoni. Donc, nakata langue oyo. Bandeko ba Holanda biso. Donc, yamo na oloba est-ce que azaki ouais de l'onction de abandi azana c'est parce que si deux bino ba musicien boye mde ba. Tant ba sala la musique. Est-ce que dans un moment où on peut stopper ou paiement mouké na éviter sur la effectivement studio et va permettre va ça monte tout temps au qui ko sala peut-être même sous demi-temps tout ça le lomo et simbité pour occuper ko paiement au qui ko balanze montant va ça l'enregistrement nango il y a de ceux là ba capacité à côté studio là ti casque du coup à eminze mo malamoko mais ezana ba tumso penze mo moni bimi boye mais na studio abanda kangwa tata ba 70 fois même ba grand artiste tout le monde a lelo a belé ba ça bon c'est-à-dire dans le studio ils ont pas condition pour nzembo et atteindre hauteur nango ozomona voilà comment on va studio mususu ko nzembo et bimi na ka bon là mais yango ingénieur banda ko yokaté peut-être babundi mutu bazo expliquer azo comprendre a été ozomona voilà pourquoi est-ce que ba pesaka ingénieur matoi quand il faut travailler dans kata studio c'est-à-dire il a eu le temps c'est vrai na kati improvisation pe ezalaka nango olinga ko yemba eloko mo boye du coup lobi tena yemba on kaka eleka moi j'ai assisté na nzembo moko na ya frère Blaise Maka réponse ya orphelin après ko yemba orphelin aka ko yemba nzembo moko Natasha na ekotuna nzembo wana il y a une partie oyo yela ye kaka boye alati casque abandi ko yemba partie on a pe ayembi etika la pe dengwana c'est-à-dire mais hier awa je pense que ce bandi ko landa nzembo bien au moment qu'il avait le temps abando tozwa même temps ya koloba abando zo temps ya koloba c'est ça ça veut dire que le frère ayeba qui déjà makambo ya zo yebisa biso yaba tundi diba iba kolomokoni yaba tundi diba iba kolomokoni cela veut dire que na 3 minutes 5 secondes ezali langue kabbalistique cela veut dire awa azali ko implorer que zembu na ye eyokana parce que so qui otangi na 5 minutes 5 secondes azolo bela si tatela et puis so komoni mo wana a répéter kiango si je me trompe pas 3 ou bien 2 fois si tatela ni ko loba succès ozoko pani papa wana monoko nini wana oyo ezali langue kabbalistique donc bato bakoye bango eza langue moko codé eza balangue moko codé diabolique eza balangue moko diabolique si tatela ozo comprendre donc ya on a dit que bilo mususu na koloba ngo te mais bino bokoyoka kaka parce que eza na balangue ya solo oyo alobi awa ya nzambe mais eza na balangue kabbalistique oyo alobi pe awa tangwa molimo tangwa mafuta tangwa bikamwa amina sembola loboko na yo
salanga bolamu butwa lelo nga na mona yo elo nini mabeza na kati bon na kata chanson le fait que nenga tangi komba Jésus te non na kata chanson eloko oyo ayembi yemoko ayebi pourquoi ayembi yango et puis pourquoi accoder ba langue kabbalistique parce que chanson kotala yango apparemment zo mona na spirituel mais na kati na yango eza na ba langue oyo yango moni Bible zoloba ne mettez pas foi à tout esprit examiner oyo sengeli batu ba comprendre pourquoi langue wana ezani parce que même apporte pas la zoloba tant muta loba langue interprétation ezate mutone sengeli avanda tant nazo ba keno yo oza musicien olobi ke mutakota ka studio bazwaka temps ya ko sala évaluation ya ko vanda ya ko travailler na ingénieur de son ça veut dire que tant bien les mazolo ba langue ça veut dire ayebi eloko bando bado ezaki déjà écrit azo répéter yango parce que na limite que mutakota na studio abana maman ko lobaka babilo ko na pe ba placer yango jamais parce que tant tozo tanga awa tant tozo lobela si ya batundi di bébé kele ya batundi di bébé kele na 5 minutes 15 secondes na kode loko wana na ko lobango awa te mais nga mama likamna nga ko bimisa DS o etanga na kata mai na kata kombo en fait na ngina comprendre de le oui et la mene le oui et la mene ce qu'on a ngina yeba tu es le oui et l'amen donc au lieu de faire voir biso que le col atanga kombo ya Jésus parce qu'on sous-entend que c'est lui qui est le oui et l'amen doit être Jésus-Christ. Le fait que atangi kombo ya Jésus-Christ nanzembo oyote el ni kolobane DS wana ne muto azali neti yene mutako kisamaka myo surtout d'après donc cela veut dire que dans ta chanson oyo ngana condamné été mais nazo condamné à langue kabbalistique et puis ba komba ba DS oyo za cité na ta chanson. OK, on avance. Même nga tangomba Jésus-Christ était wana. Même sur atanga ki yango mais il faut ka mélanger parce que on dit que na ba langue solo deti rondobolo rondolobo eza langue angélique toyoka on ba baba rondobo baba shinda baba eza ba langue angélique wana quand même na ngana boya ngo mais sikoyo oyo yango nazo ba que non plus atangi ba langue kabbalistique tangu azolo belasire la kabose sibratelebe eza na 6 minutes 20 secondes la kabose azali DS ya mai sibratelebe engi ko ba manifeste toi ezali mot hébreu la kabose azali DS OK sibratelebe eza mot hébreu engi ko ba manifeste toi bandeko bato batanga kabal juif bako contredire ngate baebi c'est-à-dire que il est en train d'invoquer cette déesse à se manifester na pana bato bazoyo kanzembo to à se manifester na vie ya bato ba ko consommer yango to à se manifester par rapport ya ko créer succès tout autour ya nzembo yango to nengeni yango nazoloba ke ye ayebi pourquoi adlobi balango wana donc ngai nakoki komemango na condamné été mais na lingi pe na faire voir soki ayembaki yango ayebaki yango te ayebango vous comprenez monde oyebi ndenge ezalaka eza monde moko soki mutaob dénoncer zoloba vérité oyebi ndenge ni tosukaka yango nazoloba ke non soki ye ayebaki makambo ya zoloba te ayebaki makambo azoloba ngi koloba buyi la kabos wana lobaki sibratelebe la kabos aza DS sibratelebe manifeste toi vous comprenez donc le frère ayebi eloko ye ayembi na kata chanson yango moni bana nzambe esengeli ba prouver esprit nyonso yango tolobaka chrétien aza mutu moko oyo esengeli ayeba ko découvrir à découvrir au lieu à koloba découvrir d'abord chrétien face à la recherche ayeba pourquoi eloko elobami na kata chanson wana nde na lobi eloko salinga passe ezali moya DS la kabos papa et chaîne oyo na banganga balekaka tout na même banganga o baleka awa la kabos zanani ba répondre ADS amai ozomona yango monike message onga na ye na été pona attaquer mais na yende pona bimisa esprit batam na kata chanson wana parce que les noms sont na ba chrétien o tozo ka banzembe batu ba bongwana ti tozo ka banzembe batu ba tika masumu te batu bazo comme toujours le plus en plus batu masum pourquoi parce que ba chanson est belé
ezali codé na balanga diabolique. Prophète, avant ou avancer, en fait, il y a des moments, lorsque tout le monde a même dans l'église, une personne saisie par le Saint-Esprit en train de s'exprimer. Il parle une langue que personne ne maîtrise. Okomona shinda baba bobo okana kombo ya mutu moko to yebi bazotanga ekonomi tout neza dédicace nini mais hier azosala na ye mais ce otuni mutu wana obando sentir ne habité j'étais rempli par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui a communiqué cette langue. Alors place est-ce qu'il n'y a pas moyen ya on a notre tourne à l'autre fois est-ce que mutu oki kotanga parce que il arrive des fois momo ko wana nga na munoko emsona ki hébreu et la kisiboy. Même moi, on a lingala et la kisiboy. Ce que nango sur na chiluba et la kisipe boy. Est-ce que oki kozala nango na sens wana te coïncidence, c'est-à-dire que yé la kabo wana et kozala peut-être m susu nguya na nzambe. Mais c'est qui nini. Na solo peut et ça penser en fait. Parce que nalingi quand même nazo blanchir yété. Mais je voudrais quand même te pousser réflexion aussi car ça arrive na kati ya église mutu na manifestation à Saint-Esprit sous l'onction abandi ko parler en langue une langue que mutu azo maîtriser té ange langue oyo ba ange ba pesier est-ce que tokyo ba te que frère open na studio cause à la paix touché par le Saint-Esprit abimi si peu kaka ba maloba ozo lobela ate. Bon sur ce point là moi je suis serviteur de Dieu dans un ministère prophétique, je suis prophète. N'encadra bateau bazwa onction effusion du Saint-Esprit bateau banda koluba a langue ayebi yango te abandi koluba langue vous comprenez n'encadra na yebi comment est-ce que début à parler la langue ndenge bandaka vous comprenez sikoyo ezali eloko sika bato bayebisani parler à langue ezalaka code oyo nzambe alingaka kosolola na esprit ya mutu. Yango moni apôtre Paul azoloba na lingaka mingi kosambela en langue ke kosambela boyi parce que kosambela en langue moyen muta découvrir oyo zoloba ezati donc parler en langue ezali dialogue oyo ata diable yemoko moyen comprendre yango ezati sikoyo apôtre Paul azoloba tangu parler en langue est comme visible et sengele interprète azala po interprète parce que parler en langue parce que ezana parler en langue na code angélique. Parler à langue ezali message o mutazo dialoguer na nzambe autrement dit pe ekoki cause à la prophétie o nzamba azo ko transférer na quatre églises parce que na quatre églises il y avait bateau balolo ba langue et puis un interprète azala ki wana code angélique ezali pe code angélique ezali pe ezana ba ka mususu o mutago ko koma nango boye akuta na attaque moko pas avec code angélique par exemple ndenge lango bato ba misa nango rababa shinda baba. Rababa Shinda Baba. Shinda Baba, Shinda Baba. Oui. Oui, et ça solo. One ezali code angélique. Parler à langue ezali o mutu azoloba, il est perdu en esprit. Mais il est perdu en esprit. Oui. Moi j'ai vu une église où on apprend aux fidèles comment parler en langue. Babandi, Shinda Baba Baba. Okomi, Shinda Baba Baba. Rodo Bobo Bakomi. bazotangisa yango seke siko wana eza langue nino bango batangisa wana siko yango o ngana yango mona ngana lakelaka bango wana eza buzoba comment ozotangisa mutu parler à langue yango nazoloba keno ndeko oyo alobi makambo oyo soki ayebi eloko ya lobi te ase repentir ngo ayeba amema lumière parce que na kata chanson oyo eza na makambo ebele eza na ba supplication oye asali awa na ba force supérieure. Yonde médecin spécialiste yaka ya batu bakufa pe balembana. Oui. Yo bongola mai vino. Yo fils de charpentier. Hein? Les ans parti sur le selon Joël 2:25 hein? Oui. C'est ça non? Alors na en fait moi personnellement je pense que c'est déjà mon toitier peut-être le nom de Jésus-Christ en parenthèse. À écouter ou entendre le parole aux autres malakati anzem. J'ai l'impression, c'est vrai, il est en train de s'exprimer tout en gardant le nom de Jésus-Christ. Aux hommes, mais tant que nous au bongola, j'ai l'impression qu'il va s'adresser à Azol Baké. Azol Baké est son tabongola maïvine. Malgré il y a le bien attendu comme on a sauté. Mais Moutou Tobi que nous a bongola maïvine, fils de charpentier, c'est Jésus-Christ. Aux hommes. Bon, et là qu'on aille nazo ebisa
biso awa bato toza awa na bato balanda biso mikila poto que le frère Nzembo oye ayembi na condamné yeti mais na condamné esprit eza na kata Nzembo parce que ça mélangé. Kanzela na yo nakolanda seyo kinosuka ya bomoi nanga sunga bomoi nanga yawe tambusanga na nzela ya nsembo Kolo Yona papa bozali moko salete yona ngai tokoma moko nazala mukanda yokoma makomi na luyembo nanga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osiyanga rivière papa inondinga aikoni yo moto papa pelisanga ozamba ineve na pusa papa sulajenga mwana mpate Alléluia nzambe na poma que le frère Nzembo oye ayembi na condamné yeti mais na condamné esprit eza na kata Nzembo parce que ça mélangé ayembi makambu moko ya bien alobi ba langue ya bien et puis aye kotanga 6 langues 6 codes kabbalistiques 6 codes kabbalistiques eza ba code oyo ezo kotisa na kata monde ya la kabos. Quelles conséquences oyo ba consommateur ya Nzembo na ba oki kozala na yango parce que ils sont innocents bango bazoye Nzembo na idée mususu et loko nini oyo koki comme les conséquences au fait oyo koki koyela moto azoye Nzembo peut-être M soso Amine. Bon, conséquence ya makasi nanu ezali
d'abord le coup la inspiration nango déjà na kati nango déjà DS aza na kati donc ekomema mutu jamais na kati ya dimension parfaite ou bien baptême parfait du Saint-Esprit ekomema mutu jamais na ces points là donc mutu akozala toujours matériel et émotionnel donc azala toujours na niveau moko limité et puis ekotikala jamais ko résoudre ba problème oyo mutu aza na yango bato ba Holanda nzembo wana bato pe balinga yango bayoka kango après avoir koyoka yango tuna bango vinini oyo bango bamenaka rien du tout parce que c'est différent c'est différent na nzembo oyo même si tu écoutais la chanson ya papa na biso papa Ale Moloto le père Sonam c'est différent parce que papa Ale Moloto attendait ngazate soko yoki nzembo na ye mbala mo ozokota na bunzambe na présence nzambe mais non on a pu bande ba sero non ba simba mitema c'est comme c'est une chanson qui caresse en fait ezali ba émotion spirituelle et nzembo na da dimension ya molimo et da dimension spirituelle dimension ya molimo ya nzambe to dimension ya molimo non dimension ya molimo ya nzambe te mais ezali dimension spirituelle diabolique et ça monde kabbalistique. Donc soit ndeko wana à cause de la kabbaliste ou bien à cause de la initié dans le monde kabbalistique ndayembi babiloko parce que eloko nazo biso bato batala biso bato ba kabbalistique bayebi pour ceux qui to bito évoluer na bito ceux qui to évoluer ouais on évolue tant que kiti la kabos sibratelebe cela veut dire la déesse des eaux manifeste-toi na 6 minutes 20. Quel est le rôle ya déesse azona la kabos wana le rôle n'est ala nini donc la kabos azali démon azali déesse oyo aza spécialisé mingi na kata musique domaine ya succès afana na mai aza na mai banganga nyonso na Congo ya mokili ya poto tutu bayebi esprit wana tanto kiti na 6 minutes 35 tala sikoyo koto azo sambela sikoyo azo ko invoquer sikoyo ke nzembo oyo ezwa ba génération na ba génération impact ya succès parce que na ba nzembo ezwa ba génération n'impact ya succès ndeti par exemple na communauté il faut codiciel so tali ba nzembo na kala au mona nzembo na sila ata bimisi album nyonso nzembo ya kala ayemba kala na sila succès te so ozuba Ale Moloto ba nzembo ayemba kala ata ba bimisi album ndenge nini et sila succès te et ça ba nzembo o nzamba pesa repakola mebeta génération jusqu'à la fin du monde parce que awa ezali azoko prier que nzembo o azo bibisa album azo bibisa ezo succès de génération en génération yango eza na 6 minutes 35 secondes la bible obususu na kolobate nazoka kolobango lamana nusora kebra lembo sibra tebre be bande ko batanga wana na 40e minute eza na 6 minutes 35 secondes 6e minute ya nzembo wana ba soki bato bayoki yango baoyoka yango donc au moins que tango zoloba ok la chanson est de 8 minutes 22 secondes okay. Tango zoloba bor wana nani langue au kabbalistique au moins que azoloba ngo penzo so mona que na rythme pende zolana donc c'était déjà une prière et ça qui priait oyo azo semble par rapport à l'album na signification azo supplier et il y a supplication que album wana et ça la génération en génération donc c'est une langue kabbalistique nako répéter en haut oui lamana nous sora kebra lembo sibra tebre be vous comprenez soko yoki yango au mona kande na répéter en haut pending ezali ya on a tuni ke ndeko wana est-ce que ayeba makambo ya zoloba est-ce que tangu ye azo répéter yango abande ko tanga yango na livre bezaki mulimo menga na kolobaki ezali eloko ye moko yebi mais soka yebi yango te ayebaki no langue o ya lobi ezali clé kabbalistique autrement appelée clé magique o ezomema na monde ya DS monde ya la kabos. Ok, merci. Alors je crois que avant de fermer cette parenthèse, message à tous les chrétiens en fait. Bon, qui sont consommateurs de cette chanson ou qui ont l'habitude de Kolananzemo parce que certainement il faut un impact. Moi on a vu notre tour. Alors les consommateurs, si réellement vous avez besoin d'épargner, quel message au lancement? Batangana 1 Jean chapitre 4 babandana verset 1 Bible zoloba ne mettez pas foi à tout esprit, examinez. Donc cela veut dire que
tango yo ki chanson ko za la presse ka ko avouer en côté ko ndima en côté ko yemba en côté faut nzamba confirmer léo si réellement chanson ana et ou t'es pas nzambe parce qu'il faut voyez que il y a des démons qui chantent, il y a aussi des anges qui chantent. Vous comprenez parce que domaine il y a Satana ezali ko yemba. Diable c'est un grand chanteur. Na Ézéchiel chapitre 28 verset 11 ba kendo ko tanga ba ko monango il était chérubin. Donc on ngana oyebisa bande o balanda biso ke esengeli basa nini basambela d'abord avant kolingelo parce que na boyina yebisa bango ke bozo banzembo na bobwaka bolongola te mais odia bazoka on batika ka koyoka bango parce que tant na loba boy yana batu suba ba ondima te yana batu suba ondima yango ngana bimiseli bango kaka secret o ngai na yebi eza monde kabbalistique ba clé magique na dévoiler yango parce que je suis prophète na monaka na sala ba délivrance na yeba secret bela batakisi zomba et puis na yete ke pona bundisa ndeko wana ou bien na attaquer nzembo wana koya non mais na yeko telemela esprit ya la cabos eza na kati wana et puis soki otalibende tozolo babui la cabos c'est comme koloba matro na l'église a langue wana comme ezala imiter batumi o bayemba banzembo bakomi ko imiter pa langue wana bakomi ko loba si la cabos mais bayebi te ke la cabos azanani mon peuple périt faute de connaissance na yeko réveiller ka batu. Ignorance, c'est ça. Là, c'était une révélation par rapport à cette chanson. Amina, mesdames et messieurs, vous qui consommez la chanson, je pense que vous avez déjà un conseil assez particulier. Merci également à vous qui continuez à vous abonner sur Nouvelle Tendance Télé.